kozwa Kasavubu. Kasavubu elingi koloba d'Éthiopie ti na Bongolo to envahir yango toza kaka na 1 heure du temps à Pamba. Bosale etuke mutu na mutu alekisa 20 po tozonga na Lombangu. Pesa Kinshasa ebele. Pesa Katanga, mutu azonga te. Zone Ouest. Ngamu. Zone Ouest. Monene Oyezali et Bengami journée à agriculteur. Alors, nous allons présenter le comité Nangaï, Bandeko Baliawa, avant d'appeler ça Pepe Malomba et plutôt les cas, na vif sujet. Mais sinon, nous sommes sur la minute et bénété. Avant toute chose, nous allons présenter conseiller et chef de l'État à tout seigneur, tout honneur, Ouazali, la cellule juridique de Konabiso, Mbolembe, Atelema Mobete Mamoko. Conseiller et chef de l'État. Panabiso, la INT, Yenazali, porte d'entrée. Il y a Maïndombe, c'est-à-dire l'ambition, non, c'est pour ça qu'on a Maïndombe, mouton qui va y passer à réalité. Docteur Cela dans la double casquette, va présenter qui est comme Pépé, va présenter l'Issoussou comme conseiller chef de l'État dans la matière de la santé. À côté de monsieur Tokobé Télé Maboko. Tokotolo. Moto ya Maele, akabaka saba semaye. Tozali pe na ba personnalité. O Malali awa avant la kota na comité Tokosenga na ndeko na biso Bob Atelema Toyambaye. Le président Bob. Président Bob. Donc, d'abord, il faut présenter Mingipo, ceux qui ont 6 présentations, en combattant, on a été envahir. Alors, tous les qui na recrutement et implantation, Nazo Senga, na coordonnateur adjoint pour tout ça la coordination, tout ça la comité na zone coordonnateur adjoint au qui mette Atelema Bomonaye il est public qui va mater il est landais na ma commis. Alors Tokosenga pe na coordonnateur na biso Pichuna Kaosa Oboyebie na kombo ya 100 jours. Pichuna Kaosa Atelema. Pichuna Kaosa. Lelo a péché Zaboete. A péché Zaboete. Hier, ce que beaucoup d'années 100 fois. A cause de 100 costumes, à toi tu signes, au moins à tes carrosons là. Mais les lois approchées. Alors tu voulais la partie, merci. Tout le monde qui fait bongo. Tous les collègues qu'on présenter, à
tozali na ville province à Kinshasa INT a organisé, c'est-à-dire la cellule est la nationale et la provinciale, mais la contenant la provinciale parce que nous avons un bousseau interfédéral adjoint chargé à recrutement et implantation na matin à niveau national mais la tika qui peut monter motango pas se fait les honorer biso to kosenga na mettre albi atelema to pese pote.
militaire. Topesaka affermissement pour la partie na biso ya INC oyo babengi Union pour la nation congolaise. Na yango lokola mbula ekomaki na suka na bakonzi nyonso ya parti kobanda ye moko numéro 1 ya parti na biso na ba oyo nyonso bavandi awa nous nous sommes dit il faut célébrer journée ya lelo journée ya barecruteur et puis suivi de l'animation et l'adhésion massive. Tomi batela maboko biso moko. Est-ce que baswahili bazawa? Papa Jambo. Est-ce que baluba bazawa? Papa est-ce que bangala bazawa? Papa est-ce que batabanu nubabangi bazawa? Papa est-ce que batina biso ya grand kifu bazawa? Papa le mongo bangala bazawa? Bana ya grand équateur mabenga. Papa le sako na yango mwana mboka mama beya akopesa biso lisusu mwa activation poto ya bana kobanda journée na biso tokobanda kopesa maloba na baautorité na biso oyo bazawa oyo basepeli kozala na biso na journée ya lelo na yango place oza koyoka soki te kotala voisin te lingana binela mboka poto uti musika yo nanga yango te tobundelaki mboka tomelaki bagaz tomonaki pasi na yango lelo tolobi lokola tokomi na suka ya ane biso bana ya INC précisément recrutement na implantation nationale oyo eza dirigé na mwana mboka Joseph Papi Okata na bacoordonnateur na ye adjoint mwana mboka Pichu na Kaosa et mwana mboka Ogimete na comité mobimba au niveau national basepeli kozala na bino awa me balingaki bazala bango moko te na yango tosepelaki mpe na présence ya porte-parole ya parti na biso oyo tokopresente bino avant ke topresente bino ye bino moko boyebaka ye nsima ya mabina oyo tokosepela biso nyonso awa tokopresente bino moko na moko e tokopesa ye mpe maloba soki azoloba epesaka esengo atika koloba te mutu nyonso azaka na posa aloba yango te tokopresente bino bango toningisanga na nzoto mwa ndambu esengo mpo na biso bakongole baloba mwewanowe Balobi toyoka mokonzi. Merci yokani. Ba merci yokani. Merci toyoka mokonzi towena tango yokani tomoni ba force na bino. Merci. Yokani toyoka force. Toyoka mokonzi. Toko maboko topeta biso manzo maboko. Merci. Nalingila Sabila vala lobaete. Animation na bino. Président na biso Vital Kamerhe akomona yango lelo na pokwa tobetela ye maboko makasi. Le pacificateur Mikolo tozobenga ye maçon. Yazo sala maçon moto amikitisa na ye lelo na ye na sango kaka moko koute epai na ye ezali d'abord ya kosenga bino merci parce que cellule nationale ya recrutement oyo ya parti na biso ekambami na Papi Okata na bandeko nyonso ya ekipe bamakaosa bango nyonso mokonzi alobi azomona musala bozosala mpe alobi nasenga na bino merci recrutement de makambo
ezali ya koencourager biso moko na musala oyo tozali kosala depuis avant élection ti lelo mokonzi alobi na yebisa na bino soutien oyo bozali kopesa ye ekomelaka ye chaque jour nde tobetela ye lisusu maboko pacificateur jusqu'au bout et kolotonga ya mibale ezali ya kotonda mpe chef de l'état na biso po ye nde azali autorité morale ya cash tobengi Félix Antoine Tshisekedi. Nalingi place azali na conseil des ministres ayokake bana na ye ya UNC basanganaki mpe babetelaki ye maboko tobetela mokongo ya nsoko bakweyisaka yango te lelo ezali journée monene mpo na biso na UNC mpo na recrutement nakokota na détail recrutement te me nalingi nayebisa na bino mwa biloko mibale misato ezolobama na opinion en tant que porte-parole esengeli tofixe mwa biloko eza boye te boyokaki bazofinga président na bino président na biso ya UNC président Vital Kamerhe bamosusu balobaki azwaki 15 millions boye te bamosusu balobaki asalaki soki mpe boye bamosusu balobi azwaki mpe eloko boye awa nalingi na rapele na bino eloko kaka moko président na biso azosouffrir kaka na jalousie ya batu mosusu mwana mayele problème na ye ezalaka kaka moko problème na ye eza nde mayele na ye eleki lelo président na biso problème na ye ezala problème boni moko mayele na ye eleki mingi soki apesi schéma apesi réflexion lokola azalaka moto ya liboso mingi ya koloba mpe ya kolakisa nzela na suka yaka kokreele incompréhension mais lokola balobaka lokuta eyaka na ascenseur vérité eyaka na escalier mpe ekomaka na yango nde lelo toyaki tofixe opinion mpo na biloko mibale misatu oyo ezali kolobama mpe korassure bino ete président na biso Vital Kamerhe ye na président Félix oyo azali président de la République masolo na bango ezali kitoko bazolinga batia na mitu ya bato ke nungu ezali awa en tant que molobeli ya UNC nalingi na fixe biso nyonso na mitu ete directeur de cabinet ya chef de l'état na ye moko chef de l'état bazotambola elongo mpe misala ezomonana boye te ezomonana estce awa fotolobela so misala ndenge ezosalema te ezomonana nani azomona basote muton te ezotongama ekosila lisolo ya gratuité ya enseignement nani azomona te ngako naza enseignant yo kuta oza enseignant estce awa baboti bazali tozali estce eloko ya gratuité ezali malamu te ezali malamu te ezali malamu nde boye tolobi esengeli tokontinue kosoutenir vision ya chef de l'état oyo ezali kokambama na premier ministre mpe directeur de cabinet place azali tobetela lisusu président Félix maboko makasi fati beton mboka tozali place tozali toutaki na élection na ngonga oyo ezali moma ya kotonga mboka awa nangi nasenga na bana UNC président na biso azali na part na ye ya kosala président Félix mais biso base tozali mpe na mosala ya kosala
Et Sengelito accompagné vision na ye, mutu na mutu place azali na avenue na ye, na ndaku na ye, na quartier na ye, azala moko oyo azali ko défendre ba valeur républicaine. Tozala ba oyo toko protéger mboka na biso. Tozala ba oyo bako bwaka bosoto à gauche et à droite te. Tozala ba oyo bako défendre ba valeur républicaine pour que mboka na biso etambola elongo. Boyebi ba peuple mususu tozo ndikisa lokola ba américain. Soki okutani na ye ya liboso bango bapambolaka mboka na bango. Balukaka toujours États-Unis et Kende liboso. Nakosenga biso peto intégré eloko wana. Toyeba kopambola mboka na biso mingi mingi. Est-ce que bosi wayoka président na biso Vital Kamerhe azwa maloba asilisa sanke ya pambola Congo? Est-ce que bosi wayoka président Félix azwa maloba sanke ya silisa ke Dieu bénisse le Congo? Aloba kayambo. Tolingi topambola mboka na biso mikolo nyonso pe au-delà ko pambola yango tosalela pe yango pour que biso nyonso totonga mboka elongo. Nakoloba mingi te lelo ezali journée ya recrutement. Parti politique nyonso ekolaka soki ba nouveau adhérent bazoya ezabo ete biso recrutement neto kosala ete INC enyanya biso recrutement neto kosala ete INC ekende liboso ezabo ete kaki na ebisa na biso lelo ete biso nde tozali bato ya motuya mingi na kati ya parti po biso nde tokoya na baadhérent ya sika neti lelo kolongwa awa tozokota baporte à porte mpo na adhésion massive bo ete esengeli to démontrer ete INC non seulement ezali parti ya baélite ezali mpe parti ya base INC tozali na base bo ete nde lelo tokokende mpo tosala mosala wana me tosengi tosala yango na ndenge elongobani ndenge cordon na biso papier okata akopesa baorientation pour ke toya na baadhésion ya sika nalingi na fixe opinion na eloko mosusu ezali likambo ya 2023 bo ete biso tozali parti politique mosala na biso ezali ya koluka pouvoir ya koconserver yango le plus longtemps possible mpo na bien ya nani ya population mpo na bien ya nani ya peuple. tokendaki Nairobi tosignaki mokanda na ancien président ya UDPS lelo azali président de la République lelo azali autorité morale ya cash na Nairobi mwana mboka ape mwana maele Vital Kamerhe alobaki mpo na ye esengeli Congo nde eganye mwana mboka Vital Kamerhe atiaki na se asengaki na président Félix alobi ndeko na nga natie na se na ndimi na soutenir yo comme ça yo ozala candidat na 2018 na kati ya accord ya Nairobi toyokanaki ete na 2023 nani akozala candidat président te nayoki te nani akozala candidat Kamerhe. tolingi topesa mpe merci na président de la République bolandaki yango na Top Congo azalaki na États-Unis devant les hommes d'affaires américains arapelaki ke na 2023 asi apesa maloba na ye akosoutenir président Vital Kamerhe tobeteli président Félix yatosaka maloba oyo yalobaka toyebi ete biso tozali badémocrate toyebaka korespecte baparole na biso mpe awa nalingi nayebisa na bandeko nyonso ete président Félix na président Vital babasi ya UDPS na ya INC biso nyonso toza moko biso nyonso toza moko autorité morale kombo na ye nani Fatou Beton. merci mingi nazongisi maloba epa modérateur mpe tozokontinue milulu na biso bavoisin batelemi na kwe
basali eloko te bakoki kutu te napete kaka bongo mpe bapesa yo kaka lobi aza koéclairci makambo misato oyo ezoleka na bareseau sociaux nayebi ke parmi makambo ezoleka na réseaux sociaux ezali mpe na makambo ya 6 millions de dollars oyo ekozala mpo na journée ya alternance eza boye te estce bozotanga yango te eloko mosusu oyo ezoleka na réseaux sociaux makasi ezali ya soi-disant monnaie oyo bomoni bilongi ya président Faci na ya Kabila eza boye te eza nyonso actualité. Voilà pourquoi nasengaki batia nzembo wana ya yokoyokoyo, c'est-à-dire bakongolais bafungola misu, bakongolais bazala mayele. Cette histoire ezoleka na réseaux sociaux biso na bino toza kotanga yango soki ezali ya solo toyebi ke cash eza na principe moko il faut koyoka base eza boye te eza boye soki base eboyi yango baautorité mpe bakoboya mais nalingi te ke ezala vrai parce que Kabila bien qu'azali partenaire ya Tenas ye moko 18 ans durant atiaki elongi na ye na mbongo te eza boye te ce n'est pas biso nde tokoya kotia elongi na ye na mbongo au moment où dans le monde entier cette mauvaise pratique esalamaka lisusu te biso tokende kokundola yango te. Les hommes passent, le pays va demeurer. Mose ayaki mutasela biso franc congolais biso sotokanisaki ya kotia elongi na ye Mose atiaki yango te. Faire le contraire ezali kaka koza kosouffrir na mégalomanie mais ezali pratique ya cachité. Je ne crois pas que le président Faci oyo alingaka kutata te ke batia bapano partout na effigie na ye akende kolinga ke Congolais akende kotia na poche na ye mbongo na elongi na ye moment où il a un mandat. eza boye te soki ezali ya solo base soki eboyi yango biso toza na principe moko. Président Faci ayokaka base na ye yoka base Vital Kamerhe ayokaka base na ye yoka base toza kotambola partout bakestion baza kotuna biso yango wana. Alors docteur Sela oti koyebisa bino awa makambo ya accord ya Nairobi. Accord wana ezalaki ya 2 personnes bango nyonso bacandidat ya présidence bauti Genève. Il s'est passé ce qui s'est passé, va se retrouver dans Nairobi où il y a 100 000, où il y a 100 000, bauti ko dribble bango nyonso na Genève, bayokani ba créer cash. Jusque là, ezalaki kaka ba accord moko électoral et pesi biso président Faci. Biso on sotoyebi ke ba accord politique ba violaka yango te. Tokolanda ba agitateur te oyo bazalaka na Nairobi te. Au moment où cash dans le comité plateforme politique te baza ko se autoproclamer ba président ya cash. Soki ozali président ya cash siko Vital azaki na kati kuna na Nairobi ya kozala nani? Alors nyonso ezali ba agitation. Les 2 personnes au bazalaki na Nairobi bayokanaki que tokomisi yango plateforme électorale et politique. Il a présenté draft naïe, il est fait à présenter. Le problème c'est à ce niveau-là. Ceux qui ont harmonisé ma point de vue, ont structuré cash, c'est à ce moment-là que chacun de nous a besoin de responsabilité peut se présenter la oil va couper ça et que Nazali tel na cash. Le contraire de ça, ezali kaka ba autoproclamation. Même si tu structuré cash, président Faci pour le moment il y a une autorité morale où il a ezali Vital Kamerhe. Jamais tu kozala likolo na bango parce que comme wana ezali ya bango.
Je remercie tout le monde. Neti Boye pour répondre à l'appel na biso. Donc tu participer à la journée la bino INC, journée à recrutement. Donc on va dire na journée le la monnaie na milulu bosali mokolo. En tout cas, journée à l'élo, il y a recrutement. Les journées moko, les oka moussabatu. En tout cas, c'est lui le recrutement et recruter 10 000 personnes. Namkolo ya l'élo le 20. Donc, tokumi sinzambe komona ke stade etonde, salle imika etondi. En tout cas, batu baye belé. En tout cas, to sepeli pour la journée à l'élo pour l'équipe. Pour vision à biso tozola de les 2023, to atteindre objectif autosanango pour la 2023. Yango tozo recruter partout mokili mobimba pour la 2023. Toko kokobimisa président na biso Vital Kamerhe. La président 2023 bino bo préféré Vital Kamerhe as président RDC. Yango bozoko recruter